TRC Kibolelo TV toujours candidat pour la majesté des rois, na parler et sikato zoami majesté partout dans RDC Mobimba. Bana Congo, bana Brazza, na Pesimu Bambote Ebele, na Katanga, na Bukavu, na Kolwezi, na Lubumbashi, partout sika bozwami. Tous s'abonner massivement na TRC Kibolelo TV toujours dès tout le majesté des rois, na parler sikato zoami. Bana RDC lelo yo to senti mboka na biso eningani. Tant que mboka na biso eningani c'est que eko nyonso o ebeta magana mboka to yeba keza likambu tel problème tel, mais lelo to remarqué que ba banderole mati likolo partout na RDC. Raison na yango to yebi c'est que députés provinciaux, municipaux, national bango wana otomoni ba tomboli ba banderole na bango. Mais coup de chapeau na papa na biso Fachi Béton quand ndé to lobaka papa za na bolingo ya bana na ye toujours papa esiko zwami bambote bele majesté na yo mwana na yo yeyo. Bana Congo bana RDC lelo oyo ba jeune balobi majesté ozo bela biso deux points le plus essentiels. Premier point oyo oloba eza pona ba député na biso auto votaki ba loi ya ba neo eleki ba ke l'Assemblée nationale mais makamba ke ko sala jusqu'à présent résultat malamu ezalité. Bana RDC Mobimba, bana Congo central na ba pays étranger partout sika besoin bolanda majesté likambo na lobeza motuya. Partout na RDC quand to lobaka partout na Congo to senti ba eko wana. Mais ba député na biso ba komi na Assemblée nationale ba bosani oyo bana Congo batindeki bango ba kende ko sala musala nini baki ko sala ba bosani yango lelo oyo ba tomboli ba banderole su poto voter bango ba sala esu misala na bango kande misala ba komi boye na Assemblée nationale ba baba ba jeune balobi majesté les rois deux points l'essentiel ya liboso toza na besoin biso ba chômeur to banda refutana ndenge zaka na mboka nyoso to na ba pays mususu chômeur afutamaka tanga vandi boye fin du mois amoni na téléphone na $50 ekoti ça na téléphone na bon te ke ekozala ekopesa bato mususu na bana oyo ya miyibi wana oyo to bengaka kwa diza ba kuluna bana tout ça. Mais avec ma norme que mutaki na OMM azu carte na ya chômeur aye dango boye aza bien enregistré mais afuta maka par mois nde to kolanda ba ndeko na biso mususu oyo ba ko mako biso pourquoi et puis raison nango ba sepeli nango ou bien ti que na Assemblée nationale lelo papa na biso Fachi Béton soki lelo peut-être que comme président de la République loi oyo ba jeune ba lobby majesté les rois na loba na RDC Mobimba na Congo ba yeba ke lobby ba chômeur ba banda ko futama mais avec ba norme eza ko kamwa ba président nyonso baleki na mboka oyo tito komi na papa na biso Fachi Béton tomoni ba oyo ba président nyonso baleki basali misala e monani pe oyo salemi pe oyo tikali bandambo pe to moni mais likambu oyo ya kofuta ba chômeur nde tozo betela yango c'était na niveau ko sakana teke ba chômeur ba ko mafutama toleka. Bonjour c'est monsieur Nestor place qui vous répond. Monsieur Nestor tous on a deux questions à poser na présidentielle au voté nani bon on a présidentielle tous on a unique président numéro 3. Non, quand on parle de Nick, c'est que Moutabimi n'a noté, non? Ok. Tous à numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchaplu. Président Moïse Katumbi Tchaplu. Na nationaux. Na nationaux, jusqu'à là, je n'ai aucune personne. Na nationaux, ni na provinciaux, ni na municipal. Ok, très bien. Donc tu nous as répondu que Karana présidentielle. Alors, question à Souka Obana Mboka, Bana TRC Kibolelo TV. Ba jeune tout ba bina tout na question yo na bande ko na biso ba jeune tolingi to yeba soki lo ba ni ko futa ba chômeur d'après avis no ezanini
Bon, d'après avis nangai, sans autre foot va chômer na kati mboka na biso. Donc eza moko donc auto na mboka na biso. OK. Parce que chômage aussi là. Chômage aussi là. Ah oui. Maximum. Il y a prix à salaire na bango. Maximum lelo na kati mboka na biso sans autre foot mo le côté pana ata $100 bien 100 000 francs. OK. À se retrouver. D'accord. Donc c'est messieurs. Monsieur Nestor qui vous répond. Deux personnes à saluer. Na pesi mingi, na pesi mbote mingi na bande ko nga ya pour les grands. Et puis na pesi mbote na Sa Majesté le roi. OK. Oyo on le verra la biso à tout moment. D'accord. À suivre. Merci. Merci beaucoup. OK. Bonjour. C'est monsieur le nom Steve. Monsieur Steve. Tout ça on a deux questions à poser. La présidentielle au vote nani? La présidentielle. Oui, oui. Bon, on a voté numéro 20. Numéro 20. Ouais. Papa Nabiso Fati Béton. Nationaux. Nationaux. Ouais. La nationaux. On a des députés. Bon, on a des députés. On a voté. Ah bon, pour le moment, vraiment, non, tout le monde a été. Pour le moment, tout le monde a été. Bon, ceux qui le voient, nous foutent des chômeurs à vie dans les années. Des chômeurs. Président actuel à côté, en lui, nous foutent des chômeurs à vie dans les années. Bon, ils ont l'idée m'en va bien, mais éviter ceux qui, tu peux peut-être beaucoup va paraître. Non, paraître parce que préalable dans les questions nous foutent des chômeurs et que l'idéal est que tu as eu la carte à ONM, enregistrer Kitoko et puis tu vois, ça a vraiment enregistré. Mais chaque fin du mois, moi je suis côté, les chômeurs te canyon sur le côté on là. Or de ma norme nango ezala. D'après avis non, ma bé ou bien madame. Ok, bon, ils ont madame. Maximum il y a salaire na bango. Maximum kaka. Tu sais que salaire yo ko imaginer. Ata $50. OK, ata $50. Ouais. Monsieur Steve, à nous revoir prochaine fois. Merci. Merci. Gilio. Bon, on a des questions à poser. Côté présidentiel au pour l'année. Moïse Katumbi. Provincial. Provincial. Net dans la province, tu vois, les députés provinciaux. Azati. National. Azati. Municipaux. Azati. Alors, la dernière question. Le leçon comment foutre à chômeur. Avis non ezanini bien ou bien mabé. Bien. OK. Maximum il y a salaire. $1000. Très bien. OK. Merci monsieur Julo. À la prochaine. Le nom c'est Jérémy Pantou. Monsieur Jérémy Pantou. Na présidentielle au voté nani? Nani, président Bisso Fati Béton. Et puis na national. National idée zati. Donc na municipal idée zati. OK. Bon, so il va nous foutre à chômeur. Avis no ezanine. Bon. Ba chômeur va nous foutre à donc te ba chômeur ka ba réduire quelques chômeurs au va na refuta bango lelo avina yo bon toi na ba chômeur ebele l'état le bon na ba no futa les chômeurs ils bien ou bien ça bien oui c'est bien pour na nini ba oyo vraiment ba nini ba mais conjoncture en boka na biso ezokende donc maximum il y a prix ya salaire na bango idée na yo à peu près pe ça montant oyo yo monique non et ça la bien pour na bango au moins ata bas $1 $50 $100 pour tout cher dans le moment. C'est bon. Merci, messieurs. Le nom, c'est monsieur Jérémy. OK, merci. Tu dis où? Sévigné, ma campagne. Sévigné, ma campagne.
Alors TRC Kibololo TV kande tolobaka pona bana mboka ya Congo. Tolobi boye. Toi 3 questions à poser aux sûr que tu dois répondre vite et possible. Na présidentielle opona nani? Le président actuel Fachi Beton. Le président actuel Fachi Beton. Et puis na municipaux. Municipaux, bon, pour le moment je ne sais pas. Pour le moment, oui éviter. Alors provincial. Provincial Mbosso. Mbosso. Et puis moi, non, papa, parce que moi, moi, n'a pas papa. Papa, là, ok, ok, provincial. Et puis nationaux. Gilbert. Gilbert le petit. Donc moi, n'a papa Mbosso. Ok, la dernière question sur certaines OISA, pour Bisso, tous en avait, Lelo, ceux qui balobi, ton avis, en fait, avis nous anime. Bon, avis nanga les anons oui pour nous refuter à chômeur et rabaisser taux ya chômage na kin. Et rabaisser taux ya chômage na kin. Maximum ya salaire na bango. $50. Ok, merci messieurs. Le nom c'est Joe. Monsieur Joe. Tu as des personnes à saluer comme tes amis, tout consort. Bon, je salue mon vieux. Bana RD toza wana tozali toujours na TRC Kibololo TV. Ndeka tolobaka ke bouti kolanda est-ce que kofuta ba chômeur na Congo eza mabe ou bien kofuta ba chômeur na RDC tokoloba nini c'est que batu ba okoma na bolemwa koluka musala obe ndenge nini po ba raison eza ebele oyo et au sala ki na mboka na biso po kende liboso il faut to meka ko développer mo ba biloko wana to lobi ko ba président belé ba leki mais batikali même ata na assemblée nationale batikali ko adopter loi na tiki ba chômeur ba koma ko futama lelo ba jeune nde ba timinga ba majesté le roi lelo beta c'était na côté wana to umeli na chômage makasi misala ezoyati mais ceux qui va commenter à niveau oyoki ne fût-ce que chaque fin du mois à $50 à pamba il continue à téléphone au moins que eoluka biso pe bato tozana misala teto sous courage que moka na biso ezo soutenir biso na côté wana po misala ezati papa na biso Fachi Beton esika ozwami oyo eza ba jeune nde ba lobi na lobela bango ke yebisa papa na biso Fachi Beton soki akomi na pouvoir ezala président Kingandi akomi na pouvoir mais loi oyo to adopté yango lelo komaki ba chômeur na biso tout ya RDC ba koma ko futama mais na ba norme na yango c'est que so zuka na ya ONM moyena ngo paf batali pena ke mutu aza chômeur atanga ba étude na ye ba moni ki ba référence na eza bien paf okoma futa be par mois ndé ba pays étranger zali ba biteke batu nyonso tout ba okongola bango tout oboya to bando futa bino te ba ko kena ba norme ndenge na mboka mususu libanda ezalaka pour que ba jeune on a quand même pas senti que ba na misala te mais moi ni fisque ndé bolandi kaka 2 personnes to ba 2 personnes mingi te kaka 2 personnes ba lo bala biso oui ou non ba futa ka ba jeune ou baza ba chômeur ou bien non ba futa ka bango te deux choses yango ne permettre biso lelo to yeba ba référence na biso ba na Congo ezali wapi ba député na biso tala devoir ba na Congo ba pesi biso tala devoir ba jeune ba tininga na loba ba député ba osala ba propagande partout ba zo loba nga na ko sala boy nga inzela nga iboy nga ndenge na za boy mais moko te siki ko loba ke soki na kombi na ensemble na ngeza papa mokonzi papa ba nani ba chômeur pe banda ko futama président assemblée nationale et kozalaka nani o ba ko adopter ke ba chômeur banda ko futama pas si pe mawana RDC
Mais suivez tous les beaux sentir amour. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi.